Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Obisoni osona filore boutique Tokotana bisoto lata Voyan simba mbogar tala Hey! Ezali nandenge na yomwani Balobi tokotana lelo obisoni osona filore boutique Tokotana bisoto lata Voyan simba mbogar tala Tokotana bisoto lata Voyan simba mbogar tala Hey! Ezali nandenge na yomwani Balobi tokotana lelo bisoni Ngape na bibo asosanga la garçon anati Jésus balobani ke abotama zeme utena Saint-Esprit ngape bana na ngaba utena Saint-Esprit. Les enfants n'ont pas de père. Au bon les leçons autouni bango votre papa balobaki pour la biso on n'a pas de père, il est mort. Alors on a l'obiango et j'assume. Vous associez à Ngate, je ne peux plus entendre parler de ça. Tout attend. 1 an, 2 ans, 3 ans, à 20 ans. Tout n'a pas la bisoka accordé biso longue vie. Hein. Tout ce qui est important, que Naza en bonne santé, les enfants sont en bonne santé, c'est le plus important. Le reste on s'en fout. Non, soit téléphone, on a bloqué mon toit, il a dit solo sous ya combo ya garçon. Bukanga data lelo bana nga bana papa te na papa na maman yango mona na vanda te na tambola pona olukela bango pona futa classe pona futa ndako pona futa ba facture na charge mele nga moko na no bakte ba ofene likolo bo kota nga vraiment makambo wana te muto benga nga vraiment na makambo ya garçon ana. Il y a de ces messieurs-là, moi je suis cette dame-là, vu ces messieurs-là, ces garçons-là, moi ces garçons-là, je ne veux même pas entendre parler de ça, vraiment. Vous respectez un go, ça là vraiment bêtise, il y a un fait erreur à Beninga, bien comme Beninga, il m'a camé au bloqué. Mes enfants sont des orphelins, c'est tout. Point barre. Là beaucoup là-bas, nga mon papa, nga mon maman. Mais bah là et tout là, on dit pour moi la rosa et tout là. On a la voyage la business billet pour le voyage comme ça 13 899 et moi route comme à 8000. Ça là sous mon ça les bébés. Mais tout y a côté mon sous qu'on va kenda ti mon ça va vivre comme ça nga salade. La salade. Mais les voyage la business, rien qui n'a que les bazanga et l'autre. Mais tu vas te vivre bien, tu tout voyager, tu tout ça, tu libre, tu zoom, tu ça on dit, tu ça quand on quitte, tout dans le lobby, tout ça l'envie. Mais bah na papa a bangonga, maman a bangonga, point barre. Na bien, na micho waso ya bina ndira bandi ya bina matanation qui na okindi. Ngasi kana ngasote. Na iba sukanda te. Ngakomoka kuseka, vina ngikoma kuseka na kuseka. Par rapport à tout ce que je suis en train de faire pour élever mes enfants, je ne peux pas rentrer dans la bêtise. Il y a Mouzo Baki Balobaki Basalaki, ou on a imité. Maman qui puta Lubaki, maman qui puta Salaki. Je travaille, je bosse. Il y a des gens qui viennent dire des choses à mon nom, à mon sujet, qui ne viennent pas de moi. Parce que je ne réponds pas au téléphone à tout le monde. Moi, qui n'a aucun des 20 ans, aucun des 21 ans, pardon. On sait la distance d'ailleurs. Pardon, la colinga a été que l'immigration est à la caravane. Et à mon commandant, il y a eu un abonnement à côté de Baka Batou. Hein, parce que Batou, on a fait la colinga à la Mouzo Batou.
apena koza apena msupe kote na apena apena msupe na makamu na ngamu tumeta hili te kuhuni ngatina za la mzuwa. Natie moi pause mukie événement ya munene za dimanche oyo ya semaine kaka oyo lelo toza mercredi le 21 décembre. Alors dimanche kaka oyo événement ya munene Stade de Martyrs Héritier Watanabe. Tomoni we ranson déjà publié, tomoni JBP na déjà publié ça ke lengi moko boye moi nazo beta concert ba papa ba publié na ba Facebook na bango na ba réseaux sociaux na bango. Alors concert ya Héritier Watanabe za na bénédiction ya munene parce que le 25 d'abord ils anniversaire ya Weranson. Donc a fêté anniversaire na Stade de Martyrs Héritier Watanabe. Ah non. Wa zanga concert wana bandeko nanga. Ah non. Tu as déjà place au somba ba billet. To somba ba billet to tika na mikola kotanga pona to koma dimanche. To kendo fêter Noël ensemble na Héritier Watanabe, ba chorégraphe a bombeli biso, ba musique a beta a bombeli biso bandeko nanga. Ah non, il faut tous à la sur place pour te confirmer. Alors, na bengisi batu nyonso to longola ba polémique na biso to tiango na nupembeni. Biso tout na stade ya Héritier Watanabe. Stade de Martyrs concert ya Héritier Watanabe pour na soutenir. Ye ba spiritas nyonso mbote. Francis Dibaya mbote na yo, Régine Ilunga mbote, ye moko grand prêtre mère. Rosalina Rossi. Bisous na yo. Bon, na bakisa mo liloba makambu Niki Menga lobi na voso to tiko yoka. Fali pou pazara kitoko, hein? Te loko zo boma mboka yango. Yoka mobali sukali. Mobali batu ya nana ketchup bafana. Bon, bref. Nyonso to makambu Niki Menga lobi. Ika izaka rapona. Nzembo o fali pou pa yembeli mwasi na e VIP. Na formule 7. Na 3e disque. Nde yango ebememi ngambo. Alalité na ba appel kaka moi parti on a fali pour palobaki nana ketchup muta komisa e papa ya bana kaka moi parti wana e pesi batu vertige e pelisi moto mais fallait azalaki conscient ayeba kitanga kota ki studio na ndenge ti azo yemba zolo ba maloba wana ayeba ki ko pelisa moto. Est-ce que tu sais comprendre siko e pelisi pe moto makasi batu babengi Niki butu moyo lobi nini bawangani bana na yo ozamboye pona nini oitika ba imilie bana na yo ke inazala kamona fali pupa liboso tala ba message bokomelie yango moni moite nde asali voice oyo pour alaxa vraiment que non le quoi fali pupa ndenge bino bozolo ke fali pupa imilie bana na ye mais ana ngo bongo te ndenge bino bozolo ke fali pupa imilie bana na ye awangani ke ina kaza mwana liboso te ya vi na ye siko yepe na kanda na mafute matie yango pa lobi ke bana na ye baza ba orpheline bana na ye baza na tata te tata na bango akufa eza lokola zemi ya limo santu o mama na biso azwa bota Jésus yepe bana ba yela ki bongo na libumu na ye bana bazanga tata bana ba papa na bango akufa même bana pe partout bakendaka baloba ke tata na bango akufa nyonso wana bandeko na nga eza kanda to limbisa mama na biso Niki eza kanda to bamba ye mabanga te eza kanda tala kaka nzembo kitoko ba yembeli na keto ti siko ba mbale ba guerre za ka cesse malgré Niki Menga boana kala na fali pupa mais alors t'as fallu pour partir lelo nde yangwani créer moi ba jalousie wana parce que nana kecho ba fana za na jalousie pas nana et pas Niki Menga te non yaza moi si ya fali pour pas za moi si andako mama ya bana mama mokondi la reine nyonso to ezaye sikoyo akosala zuwa na muto azalaka moi si ya mobali na ye ya kala akosala zuwa pourquoi bino nem to bomona nana kecho pazaka poser taza poser ya nyama est-ce que bomona ka répondre. Déjà mon nana kecho pasali ba voice ndenge mama na biso Niki asali atikala ko sala ngote. Déjà mon nana kecho pa bengi na émission mo boy a participer pour lo baliloba. Ako sala ngote. Mon sa fali pour pas total à niveau. Jamais koko sala ba biloko ba voice atinda na ba groupe, atinda na ba YouTube, sope na ba Facebook, ako sala ngote jamais ngana ebisi bino. Mukolo nana kecho pa ko sala ngo bandero nanga na tiki kozala mukala na ye. Nga mukala nena ko linga te na kecho pa mikitisa bando sala ba voice atinda par-ci par-là akomisa ba chroniqueuse akomisa bango ba master na ye abenga par-ci par-là non wane sopa kama be siko erreur mama na biso Niki asalaka yango wana
azaki na camarade na basaratola na ba père son âme maman na biso Angelica akiti boyamati ba camarade na bandeko nyonso basalaka na YouTube total lelo ndenge basambwisa ye toza se comprendre siko une femme qui se respecte jamais koko kitana ba niveau wana erreur nde siko niki menga salaka yango wana na ye ba teloko ni nango ya tiraka ye akeno pesa maloba na ye et pas bandeko basalaka na internet ata bo sololi na bino na privé biso tozaka ndenge moko te ato sololi na mutu na privé ako enregistrer yo ako bomba makamnyo so bo solo la lobi tombo ko bebana ako bimisa yango je crois la seule mutu asala yango tezaka ngai déjà au monde na bimisa capture ya mutu na bimisi conversation ya mutu na bimisi voice ya mutu to sololi na privé ou bien na tindeli mutu jamais. Ça fait 12 ans na osala musala on tika la kosala ngo jamais. Alors bande ko nango basala en internet bazana mutema lokola ya ngai te. Hein? Tout le monde a ba capture ba message ya niki tout et mutakala na et tout. Et bima pas mutakala na sens que bolumbu non, na sens que ba message bando sola na kuku nyonso bima na internet. Si qu'on a place à zomayele mais azo zo ka mayele te. Ata batu ba erenga na mone pas maman na biso niki. Batu ba bengi poka a réagir na ndenge fali pupa ayembeli mwasi na ndenga lobika ka liloba wana ke nana komisa e papa ya bana. Mais est-ce que niki menga zaki obligé ya ko répondre ya ko sala voice o azala ki obligé non bande konanga non pendenga zana za consciente ke ayebi sans ndenge fali pupa ye ayembeli yango niki menga yebi fali pupa wanga ni bana na ete eza biso nde bato sala na internet tozo pelisango moto ke na ndenga ya polémique mais fali pupa o biso tozolo ba fali pupa lobaki yango te ke bana ya banana ketchup nde bangonde bana ya liboso ya vie ya fali non alobaki bongo te atangi kombo keina te ke wanga ni keina ke keina za mwana na ngai te na nzembo non atikali koyokolo bango te eza batunde bazo pelisa moto bazaika na posa niki aloba mama niki falaki pa kota na jeune bango charisme et belé ya respect to pesa ka boteli biso ka me bana mibale ana ya basi o bazaki pa mama niki bazaba na ya fali pupa tata na biso tina ipupa aleka kaka na live na émission na ngai awa kaka na Facebook awa a confirmera que test ADN me salama ke bana wana bazaba na ya fali tatouage munene fali pupa bamba na liboko na ye na kombo akeina est-ce que longoli yango po fali pupa awanga na keina kaza mwana liboso na eta wanga na kaza mwana nete abana ko longola tatouage wa bamba na liboko na ye est-ce que longoli yango compréhension na bisonde bolandaka ba page polémique te bolandaka bandeko basalaka na YouTube te objectif eza kokota mbongo mutu nyonso ta kolinga balusa information po batu baya po batu bakote belé na live na ezaka bongo emarchaka bongo siko mama niki fala po kota na jewana ba pousser yo tiwe ya koloba oyoko wanga na papa bana na yoke bazaka na bana te wana place wana lobi mabe parce que fali pupa wanga ni bana na esika moko te na nzembo moko ta wanga ni bana na ye bana na baza bana biso bana mibale ya basi wana niki menga zana baza ba ipupa papa na bango akufa te azana bomoi ba kombo ya bana na école na mikanda na bango eza ipupa eza na kati. Est-ce que tu sais comprendre? Prochainement maman niki to pesa ko respect ma casse komi ki tsarate oza grande dame moi si kitoko moi si mayele komi ki tsarate na ba émission ba YouTube ou la kokende ko participer na émission ba YouTube ko tindra ba voice pas bande ko ba sala na YouTube non ngana na ketchup mukola ko sala ngo bande ko na ngai na longwe mukala na e les seules émissions o nana ketchup pa ko leka na internet eza l'émission nanga o ya ko pesa liloba na ndenge tata tina le ka repa nanga atikala koleka place mususu te aleka ke pa na nga mari lo mwaka ndenge pe nana ketchup akoleka ka na émission na nga ke na yoka ye ke o aleka ki na YouTube moko boy atinda ki vo wana na ko silika makasi parce que tozana pona ko protéger mami na biso tozana pona ko protéger mwasi ya star na biso akita na buzoba te akita na sema kaste lokola mama na biso niki bakoma ko sakane na YouTube. Est-ce que jusque là na lobi mabe? Est-ce que jusque là na fini mama abala na biso niki menga non na osala analyse na maloba o ya lobi asali mabe ndenga leka ki fala garder toujours calme na ye bata YouTube basali touti balobi si batake leke belé il fallait que ça la charisme a répondre te po ebi ke fala wangani na ebana te
bon wana eza côté pona bana to comprendre eza kanda ndenga lobi ke bana papa na bango ba akufa eza nango kanda confirmer bana na mibale ya basi bazaka bana ya Fally Ipupa makambo na bango ya o ya koswana wana eza mamba famille to kotia mutu te pourquoi Fally ayemba ki bongo na nzembo wana etali biso te ye moko ayebi aza mukolo Fally aza na 45 ans tango akotaka studio eza na mutu moko tatindaka esala boy ndenge tolobaka ona na ketchup akomandaka Fally kende ko yemba boy Fally o waba kende komande boyebi mwana mobali wana te eza pe na ketchup mutatindaka Fally ayembela ete ayemba kango pona ye moko mutema na ye tinje apaloli ba qualité ya mwasi na ye parce qu'on eza ko yemba te wana wana eza ko palola ba qualité wana ko palola penza ba qualité ya mwasi non Fally Ipupa coup de chapeau coup de chapeau vraiment côté wana ya onde mutezo pelisa moto alors tozongi na kaya mama na biso Niki alobi na ba commenter bobenga ke tula parce qu'il fallait le bakara bon ils ont ba commentaire de bo finga ke tula alanda kaka Fally et tula on saka analyse na makambo oyo mama na biso Niki alobi na ba commentaire bo benga ke tula abi aze tula te azu mobali asumbela ke ba billet première classe 7000 8000 euros pour que de Brazzaville mama Niki ke bezanga na mo lokwa za ki deuxième bureau majorité mibali ya mbongo bazaka na Brazza bazaka na basi na bango na ndako siko yo baozo neti mwasi moko likangu basombela ko ba billet so bazana na posa neti te mapuya okende nanu kuna azo bomba yo mais azana mwasi na ndako ngana na confirmer te manobi na peska ka conseil ke bana na libala ya deuxième bureau troisième bureau surtout bata Brazza basaka na raté bango bazaka sérieux na mabala na bango mais na kuzu pe bazana mona likangu na bango surtout bayebi ko bima na Fally obota na Fally et ça au moins jar babimana yo mais est-ce qu'il faut ça les lasco moi qui jar wana pour tikana na elembo obota na Fally eza grâce et obele bazo lukango malgré bozaka isusu te mais eza grâce aux na bana mibale ya Fally et tikala caché que Niki menga zalaka mwasi ya Fally mais est-ce que ça là qui charisme on cause moi sa mibale te okufela ka ba 7000 ba 8000 euros bazo comme moi ça likango oza intelligente oza kitoko il faut ça la première bureau maman na biso Niki menga première bureau parce que so oza premier bureau to andokanisa ka Fally Ipupa obando lala ka na solo na ye obando talaka ba photo ne ya kala obokanga wana somo wana Fally Ipupa kolongwa te donc il faut pena ba bala yo ba tie pété na mosapi oza la première bureau wande somo ya Fally Ipupa kolongwa car na bakima kango ka premier bureau deuxième bureau et simbate mobali ni yango pa ko linga futela ko ba billet ya cher bongo a futelo ba billet ko lati sa pour lobi ko sala resute donc nyonso mobali wana muta sala mobali wana ya muta mbongo wana donc azio comme deuxième bureau kitoko te asala ko nyonso ba billet ba 7000 ba 8000 siko olobela kama kamba Fally est-ce que il pas ko sepela nango respecter pe mobali yango ozaki obligé ça la voice ya 3 minutes te pour comme déjà na mobile ya mutu mbongo soit disant les qui Fally Ipupa non peut to moni mobile ya ngote il fallait pas otia mutu na Fally Ipupa ozaki obligé te mama na biso Niki respecter mobile oyo zana ebetango kara oza grande dame oboti quand même na artiste munene eloko lingaki batu nyonso bayeba ke Niki menga existaka osalaki yango déjà na 2021 olinga ko sambwisa Fally pour ça la complot na bana au soit disant que papa na bango a violé so pe a viola ka bana pour Fally pour pas qu'il y ait de prison mais simbate soit disant ba voice ezala po ngana na yoka ba voice wana te mais simbate déjà to yeba batu nyonso po biso batu akuzu to yeba na biso ke Niki menga existaka abota na Fally mais olingaki mokili mobimba eyeba déjà pe yeba siko salela siko kombongo lingaki yebana kokumi kitsa déjà ti lelo ngana tona okivo so na kamonga bi Niki menga zaka na makambo ko lekaka na ba YouTube ko salaka ba voice ko tindelaka ba chroniqueuse ba chroniqueur na YouTube makamu nyonso elekaki na 2021 eteye kaka te azo continuer kana ba association okaya makambo buzoba boy ozo kitana se mama Niki au conseil ya mukala na ketchup mutazo pesa o kanit na oloba mabe po na za mukala na ketchup peut-être okasi na oloba mabe non respect na Niki menga botela biso bana mibale ba Ipupa respect makasi
Jamais na ko lo ba mabe na ye o eza na osala analyse pe na opese conseil mbala moko po na yebi ki akolanda kota na les news de star akolanda na Instagram na ngai na nyonso na snap na ngai tout na yebi ki Niki Menga alandaka po na mona ka kombo na yebimaka. Est-ce que tu sais comprendre? Wana ezalaki pona mobali o mama na biso akumisi azaka na braza. Conseil kaka kolinga tozala deuxième bureau, troisième ero sopa yo makasi. Po mibalo basala ba dépense wana bazaka na basi na bango na ndaku azo tize kaka nzoto na wapa kotika. Ça c'est pas bon. Même biso ero to sepela nango te. Soki oza premier bureau wana eza malamu. Ou bien le bien kaka pona o se vanter pona soni bino bokasanga na zetula. Po ba ke belé na ba commentaire ba finga ka etula. Peut-être dérange encore yango au souligner yango moi muke oti moi biki rouge moi place wana ke ozala ke tout la tozana mobala sombela ko ba billet menga na lobika ka keba ozala deuxième bureau troisième bureau wana nde ezala mabe et so pa oli susu makasi pour otikala ko bossa na fali jamais so oza deuxième bureau troisième bureau so ko komi premier bureau ba bali yo wana de gloire à Dieu wana peut-être bossa na fali libela parce que il y a même pas un mois maman na biso Niki auti ko kumisa libanga fali aboka na éternellement nzembo kala asala ki vidéo na tsaki on peut dans les news de Star azo yemba zo kumisa libanga na fali aboka et bon kanga lelo ka esali même pas un mois lelo so bimo lobi ke papa ba no ba kufa omoni siko maloba na okaka maloba na yo moko mama na biso ezo kanga yo donc voilà où eza conseil. Est-ce que jusque là dans lobby mabe na mon escale dans lobby mabe te hein na pesca maman na biso Niki Menga Barcelone conseil prochainement to lingi to yoka na biso ba voice te garder calme na yo na pembeni na yo donc au ça les gens ba fondation na yo félicitations zo aider ba orphelin na ba orpheline na ba femme o ba kufela ba veuve ozo aider bango c'est bien nzamba ko pambola yo susu ya koleka. Comment il répond Ozana Selembao, Ozana Bumbu, Ozana Makala, Ozana Changu. On comprend, Ozika transport Moko. Transport il y a Victoire Gambela. Dans le bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. So quoi il y a dans Bongolo? Bah. Malama au côté autour avenue Irebo Zawapi. Bah la question avenue Irebo numéro A37. Wana Okuta Flat Hotel Bidor. Vous avez la page Facebook. Page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc, dis-toi, Tina Zander, Tina Google, Bidor TV, na boutique, Bidor, na chaîne, Banini, Eza, na YouTube, Ezali. Oh, Aza gérante na biso, Aza gérant na biso. Numéro na biso à téléphone, Ezali, jamais Kozanga. Numéro à téléphone, Ezali, 243 84 23 81 486. Soko bendi biso kozalisa na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali. Bandila mosusu. Soki obengi biso okozalisa na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Zali na poto za kolinga oya na Irebu 37 bis na commune ya Kalamu na quartier Matonge ndeko na ngai yeba pe wana ezalina maison de passage à Malonga aux normes étrangères. Cela veut dire ezalina climatiseur ya tongo ezalina ba mbetu ba éponge ba conditions internationales. Kaka wana restaurant ya kanda ezali oyo kolamba elubu ya poto ezali pe ya ba Afrique ezali ndeko na ngai kanga oyo ba ete kaka na Irebu 37 bis a ndeko na ngai kuna ezali na ba boutique ya kosakana te oyo ba chaussures babiloko ezali songolo pakala na katana kosakana te bilamba ezakutu ya koloba te ba veste ya kanda pe ba parfum oyo ya Malonga na kat nango ba vin international ezali na ndenge ya kosakana te wada ezali oui appartement na biso o mama Bijou Lobaka appartement simple toza na deux sortes ya appartement simple toza na appartement simple o ezali ya $15 par jour tozali na appartement simple o ezali na $20 par jour. Maman Bijou soka koloba $20 oloba €20, ça dépend ya pays nini oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement
oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours tokozwa yango na 20 € par jour. Soko osala moins de 14 jours tokozwa yango na 25 € par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya 20 $ par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya 15 $ par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo. Oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine. Toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya courante. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Okozala jamais desi. Ndaku na biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou alobaka ndaku ya 15 $, zwa yango penza na valeur ya 15 $, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndaku na yo avant benga Mama Bijou, avant ça osala à compte na Mama Bijou. Benganga la pesa o numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo, yaka zongela Mama Bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndaku na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Obizani ozana pilere boutique Tokotana biso tolata Voyan simba mbogartala Hey! Ezali nandenge na yo mwani Balobi tokota lelo obizani ozana pilere boutique Tokotana biso tolata Voyan simba mbogartala Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça, c'est la chambre. kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres, on est dans la toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement. O ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola
chambre na toilette. Toilette na do salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso to ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci.